Alpha Motote, Bamanda. Maboko. Nasema mbetele maboko po aye bisabiso ndege makabeja okende. Nyenye. Nyenye batela kimia makamba sere lingo banda batela kimia makamba sere zo banda tozana besoin ya papa océan abimao. Bomoni mikolo nyonso toyaka wana matabo ete ha. Lelo fona za likolo. Lelo ifona laksake na sa mwana aigle. Boeto boete. Il faut binobo lakisake bozaba na aigle. Boeto boete. On a lelo tozo célébrer grande victoire. Victoire on est allé parce que tolongi ndeko Chilombo na makambune o etalaki constitution. Boto bote. Toyebisaki ye ako changer constitution soki moke. Et tolobaka awa. Pona mboka Congo. Oya koya. Pona Fayulu. Oya koya. Kibino biente. Po mukolo wana tozalaka awa. Anta selekele mwandam. Bana ya Fayulu. Oye. Bana ya Congo. Oye. Tolobaka na Chilombo. Batula paka. Batula paka. Fier ndenge botele miwala. Merci à ma communicateur na biso nyonso. Junior ba fou de Fayulu ba papa Océan bino nyonso. Congo ba kabino, boto bote. Kala. Union sacrée ba beta itolo. Baza 700 partis politiques. Balobi moto na moto, chaque parti politique a 10 communicateurs. Soko sangisi bango ba komi 7000. Est-ce que balonga ki bana Fayulu? Balonga y bango? Ozala ina bino mingi te. Kaka 5 contre 7000. Wanaza bitumba ya David na Goliath. Boto bote. Bitumba ya David na nani?
Goliath atali ke yaza na basoda, atali kaza na sécurité, atali kaza na ba policier. Biso kaka lance-pierre. Nyenye. Soki David azalaki ndeko na yo, olinga kolinga ta bunda na Goliath. Olinga koloba muto ozoluka makambo engambe oyo ozomona ete. Engambe akoki bitumba. Qui est celui-là? Qui est celui-là qui va m'interdire moi? On va reprendre mon élo. Qui est celui-là qui va m'interdire moi? Peuple alongité. Peuple apekisiete. Tobetela engambe mobali fayulu. Maboko makasi. Kolobaki tokobunda. Nzamba yoki prière na biso. Moto akosa yo te. Soki ozana nzambe te, okokoka kobunda te. Bomoni ya déjà. Wapie. Oyandi no ke puisa. Oyandi. Kosokola na pasi. Ba condition ekolala na pasi. Nyonso na pasi. Nzoto ningani. Nyenye. Na minute oyo tozoloba aza na hôpital. Aza totalement prise en charge parce que to sengaki ke basala bango quand même ba examen moko toye banzoto za ndere ni poto yebi bato wana nde bazalaka. Bote. Alors basala ki ba examen et mon ami que maman au Monica Raza moi si vraiment nzoto za na moi pasi. Yango wana ma sœur andimaki ke azoye en charge pour na ko traiter pendant 3 ou 4 jours, nous sommes bien parce que je pense que les lois allaient bien, la solo la guinée la tango. Ma maman, ce que je m'engonga, ole qui la yé. O sera la yé, allons me la paix moi, ma souci wana. Hein? Boete. Donc on passe à papa, océan, maloba. Mais la ligne est ça au bout. Aujourd'hui, c'est un grand jour de la résistance. Ndenge to résister na constitution, ndenge to ko résister na Chilombo. Amen. Soki alobi asala gouvernement d'union nationale na ye. Wane kozala gouvernement ya Chilombo na union sacrée. To kondima gouvernement wana soki moke. Peuple kondima gouvernement wana ya lokuta soki moke. Nyenye. Ndeko Chilombo alingi a protéger tapis rouge. Alingi a élargi union sacrée. Alingi a umba batu. Mais akoumba fayulu soki moke. Tozo yoka pe. Ndeko Chilombo keneko kutana Kagame. Ndeko Chilombo kenaki na Nairobi. Ndeko Chilombo kena Luanda. Ndeko Chilombo azoke no solana nanga. Ndeko Chilombo azoke no solana Kabila. Mwana mboka Fayulu Madidi Aigle, l'homme du moment, déjà alobaki yango. Alobaki boko changer papillon. Boko soit les mêmes personnes. Boko bande la paix, toko soit elonga soki moke te. Yango ya linga sala. Mais yoka conseil au peuple. Voilà, ça a représenté la base de la République, la Tchangou. Et je peux ça, Ndeko Chilombo lelo.
ndeko Chilombo soki a solo alingaka mboka oyo soki a solo abundaka bitumba ya Congo oyo elongola ba Fayulu elongola ba Nkondo Etienne Tshisekedi. Il faut à soutenir publiquement processus ya paix, processus de Kinshasa oyo ba papa épiscope na ba pasteur bazali ko sala na nzela ya Senko na SSC. Boto bote. Esika tokozula kimia ezali wana. Oyo tozomona oyo Union Sacrée azo consulter Union Sacrée etali biso soki moke. Ekozala gouvernement ya République soki moke. Ekobongisa likambo soki moke. Négocier apesa bino akopesa biso ndenge nini natambolaki toyoka ye na mwa bokebi ata kosala résumé poso alobi abeta masolo ya 90 jours ekozala mbala mosusu mwa matata bakangi bango le 22 décembre babimisi bango le 22 mars. Date wana eza symbolique. Et puis babima na se ya mbula tala même ye moko aperdaka espoir mokolo na kobima te aperdaka espoir. Océan topesaka malobo solo na peuple. Voilà, zwa micro tobetela ina maboko. Maboko wana bobetelanga moto oyo bamemi na service de sécurité awangani Fayulu te alobi bitumba ya Fayulu nga na kobunda yango tina suka amemi ya na parquet alobi problème eza te bitumba ya Fayulu na kobunda yango tina suka akei tribunal alobi na eli moto ya Fayulu nga na yebi makambo mosusu te asambi alongi oyo ezelonga te oyo ezelonga te papa Océan topesi yo komaloba nga na kokita na nga na se nga na kokita na se soki oyo ezoloba bien te tokozwa secours kuna wana eza biloko ya mboka econcerne yo econcerne ngai econcerne mokonzi na ngai ya ntango econcerne biso nyonso oyo eza plus que meeting populaire. Boye to boye te nayebisi amela mai parce que azokota sikoyo makambo oyo ya kosamba kanga eloko oyo ya lobi ya liboso 1 na félicité bango parce que ba réaffirmer na mikanda combat